nakanisa bolandaki intimidation oyo Mura de la presse asalaki akendaki kofilme bato ya Karine Mokonzi ba charge ou bien ba défenseur moko na bango ya mwasi na nzela. Alors soki bomonaki ndenga filmaki bongo ezali biloko ya Miriam Mokonzi. Ekokani te na message oyo Jeli Show ayaki kopesa ya avertissement. Mais oyo ezali branche mosusu ya Miriam Mokonzi ya ko intimide batu ya Karine Mokonzi. Yango bozomona mikolo yo kombo ya Miriam Mokonzi ezongi epai na bango nyonso. Boza koyoka ya Miriam wete Yaya Bestar. Alors na yebite soki ndenge ayetimidaki batu soki pe bazali deja intimidé. Pote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa batu ebele baza komona ke kombo ya batu oyo neti ba Jeli Show Pamela Shekola na bato baza na Congo oyo nyonso baza na sima ya Karine Mokonzi. Bazali kokanisa ke batu wana baza kotia Karine Mokonzi kalisusu te, mutu na mutu akomi kosala makambo na ye na kwe na ye. En tout cas oyo tu aza kokanisa bongo foko yeba bazali komi kosa. Batu wana nyonso bit na bango, importance na bango na monde ya media elakisi Karine Mokonzi fo azala na se. Azala na se na bango na media. Karine Mokonzi kombo ekita. Karine Mokonzi succès esila. Ndenge bomonaki Grace Mbisi akitaki na 2018-2019. Alors bango bazako souhaiter Karine Mokonzi akita koleka bongo. Bazakaka ko souhaiter te, mais chaque jour balukaka moyen nini bakosala. Bien sûr na yebike batu ebele ou bien batu muke na ndimite ebele, mais batu muke batango pe ya mayele, batango pe ya mutema malamu oyo bazalaka sima Karine Mokonzi bakanisaka neti papa robo soki atangi kombo ya Cynthia Wadol ezali neti ozolukela Karine Mokonzi makambo. Pamba te soki otangi kombo Cynthia Wadol ezaneti otumboli bango. No, ngai na tumbolaka mutu te. Ngai na lobaka kaka makambo nazomona na oyo nazotala. Sikoyo soki na moni eloko te, natali eloko te, me natindaka technique mususu ya reconnaissance ya kuyeba mutu wana pona nini avandi calme, abombi nini. Yango na ye komona ke bango ndenge bazawana baza kosepela na batu oyo baza koloba ke botika botanga bakombo ya batu mususu te. Karine Mokonzi azali kobala. Karine Mokonzi kalate akobala. Karine Mokonzi bokomemisa ye ngambo. Karine Mokonzi babokilo na ye bakoloba nini. Karine Mokonzi basemeki na ye bakosepela te na makambo oyo. Nyonso oyo batu bakoloba exactement batu wana o bavandi bazalaki kozela batu baloba na bango bongo bayeba sikoyo nini tokoki kosala
pamba te bango ndenge bavandi wana bavandeli maki te, bavandeli pe dingi te. Bien sûr mokonzi na bango Miriam Mokonzi aza na dingi na ye, me avandeli kaka dingi te, azali wana pe azolinga ayeba. Pourquoi nga na yebi yango? Parce que na yebi yango. Pongai tangu babengaka nga na telefone, babengaka nga na batu ya Karine Mokonzi, babengaka nga na binemi ya Karine Mokonzi, babengaka nga na batu ya Chantal Bola, babengaka nga na batu ya Manuela Kitoko. Donc na sololaka babengaka nga na batu nyonso wana. Bien sûr mutu moko te asololaka na nga makambo na sala ya mabe, parce que bayebi deja ki ngai modèle nazali na salaka makambo oyo nga nalingi kosala. Pamba te site nanga ezali pona bongo, ezali premièrement pona rando, elinga rando, esepelaka na rando. Alors batu wana pe ndenge baza wana, baza batu a rando, ba polémique na ba clash. Yango wana mutu moko te akokoyelanga pona kotela mutu mususu, tona lobela mutu mususu. Me ba wana baza na problème te. Problème ezande ba oyo bavandi sérieux oyo balobi ke batanga bakombo na bango te, bango baza kotanga kombo ya Karine Mokonzi. Bien sûr bato ebele bakoloba boy to bato muke oyo mayele oyo basambelaka oyo balingi kimia bazali kokanisa ke soki bato oyo basite oyo elobelaka Karine Mokonzi etiki kotanga bakombo ya bato wana, elakisi ke bango pe bakovanda na bango nie mutu na mutu akokoma kimia na makambo na ye. Orke no eza bongo te. Orke bango baza komituna ndenge bavandi wana, bazoloba awa Karine Mokonzi abali, basemeki na ye bandimie na makambo nyonso asalaka pe abando sala po Karine Mokonzi ndenge aza wana, basemeki ne bakosepela na nyonso wana, basemeki na ye batalake na net. Donc bango bazomituna ba question wana. Sikoyo nanu bazwi ba réponse te, ba réponse eye yango moko automatique na wifi bien sûr pe na ba mega eye elobi ke Karine Mokonzi azobala, botia ye à l'aise pamba te akokozwa makambo na basemeki na ye to na banini alingi ne susu makambo te. Alors bango sikoyo basepeli pamba te baza koluka nani akopesa bango ide soki eloko nini Karine Mokonzi azolinga sala to batu ne bazolinga asala. Bango siko bayebi ke Karine Mokonzi azolinga azala na kimia na libala na ye, Karine Mokonzi azolinga azala kimia na basemeki na ye. Alors bango bayebi deja ki tokotia ye mal à l'aise kote ya lingi azala kimia. Yango wana soki nga na ye koloba boy pona yebisa bino deja bango eloko bazo kanisa, pamba te oyo bango bakokanisa bakoloba na bino te, nga kaka mutu na koko yebisa bino eloko bango bazokanisa. Soki bazotia ye mal à l'aise te, bazoloba eloko te, pamba te bayebi ke eza moma te, bayepe kozwa message yango sikoyo. Donc elakisi bopesi bango ba piste moye pe na kota na développer ba idée o eza na mituna bango te, parce que na yebi yango soki na développer yango na ko aider ba misusu oyo nando bazwi ba idée te, basalela idée oyo nga na koloba yango na sukisi wana. Mena mukuse boyebaki tangu bango bavandela toujours Karine Mokonzi. Na kisasa Karine Mokonzi azalaki menacé binotu boza komona. Soki batuni azalaki menacé pona nini, bokoloba afingaka batu abimaka te, bokotanga pe bakombo ya batu oyo bozomona bazokanela ye, pe bokoloba bazozela ye na bafurmi na nzela baswaye. Mais sikoyo soki batuni bino na poto Karine Mokonzi
azali menacé bino bokoloba Karine Mokonzi ya batu atika na ye ba polémique Karine Mokonzi ya batu atika na ye ba clash Karine Mokonzi ya batu azobala na ye alinga sala vie na ye sérieux ya famille alors ngala koyebisa bino sikoyo pona bomatisa bavion na bino ya rando na likolo po ebangisa binemi ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi na Congo menace obomona azala nango ezalaki ya mukie. Soki bokanisaka yango nde ya monene pamba te bozalaki komona pe koyoka pe koyeba batu bazo menase. Mais sikoyo Karine Mokonzi aza na menace ya succès na ye ya vie na ye privé makasi koleka kuna yango wana bomatisa bavion na bino etambulaka na mapata ata boko bombarde rando te ata boko vanda nie me ezali bofungola miso ndenge bozofungola miso na kati ya bino na bino boyeba nani aza vrai ya Karine to nani aza faux ebongi bofungola miso na basumare wana baza na samabele kaka te na se ya mai kaka te me baza na se ya mai na sa mai batimoni susu plus de 30 km babomba mikuna yango soki bomoni Miriam Mokonzi azwi mbongo abandi kotinda lisusu na ba journaliste ya liboso bokanisa teke Miriam Mokonzi mbongo azotinda turoyo ezouta na poshi na ye wana pe na koloba te soki ezouta wapi me botia na mutu na bino Miriam Mokonzi mbongo aza nango sikoyo aza kokabola eza kouta pa na ye te ezouta pai mususu pamba te Karine Mokonzi baza koprepare biloko moko ya modèle mususu oyo meminga na yebite eloko na yebike babongami na position ya bien donc Miriam Mokonzi yepe azui ba allié oyoyo bazali na contrat na ye pona kokitisa Karine Mokonzi. En plus, ndenge zali boye, bango bazali wana makambu nyonso ya mike bolobaka, bango balingaka bayoka. Makambu neti nini, ezateke makambu ya koswana to makambu nini. Me makambu nyonso bolobaka, bango balingaka bayoka. Pote basala nango ba réunion ya sese. Même atozoloba likambo malamu, même ata charge moko abimi alobike ngai na kumisi mama nani na kumisi papa nani pambate ye atindelaka nga boye. Bango bayebi deja. En plus eloko bazo préparer bino boyebi yango te. Baza penza na makambu ebele oyo bazo préparer moyen pe na lobate pambate Miriam Mokonzi akaboli ba bataillon. Donc makambu bazo sala na côté mususu eyebite. Po Miriam Mokonzi ye moko a divisé batu oya ye. A divisé ba bataillon ya batu na ye. Elingi koloba boye. Modèle azo sala na demer nyangi keni pia na côté ne ba yebite. Modèle azo sala na mura de la presse muta yebiango ezakaka Malika Mania na Grace Temo. Batu misatu wana baza na modèle na bango bazo sala pe makambo ezokende. Modèle pe bazo solola na Pamela Shekola eza modèle na bango. Me bango tu wana bayebike Miriam Mokonzi azopesa bango mbongo ndenge kaka akabaka. Me Miriam Mokonzi sikoyo azande na ba contact mususu. Mususu ye moko alingaki ekende bongo, mususu balukaki ye. Et puis na kanisa ba site mususu ezobima kala mingi te eloko nde ezali nde sikoyo site pwe bima po batu batala eza likambo yango wana ba plan na bango mususu na yebi te po bazana ba plan 80% ya ba plan na yebi ata moko te me loko na yebi ke bazali sikoyo na
plan moko ya makasi. Donc elingi koloba Karine Mokonzi soki na Congo azalaki menacé soki babeta eto nini na poto aza menacé babeta ete azakaka menacé asila akita succès ezalate kombo ekita biloko oyo koya pe basambwisa yango. Donc Karine Mokonzi azonga a zéro voire même azonga na Congo. Yango wana bokeba surtout ba menace mosusu se babanda kosala yango banda kala tango Karine Mokonzi aza na Belgique basala na pratique même inga na yebaki te na yeko comprendre nango sikoyo yango pe moyena lobango ezate po biloko mosusu intil ya kolobango me bino ba oyo bolingi kimia eza malamu po mutu nyonso aza na besoin ya kimia mutu nyonso aza na besoin Karine Mokonzi abala azala bien na libala na ye mutu nyonso aza na posa succès ya Karine Mokonzi ezala ndenge eza surtout batu nyonso oyo basepelaka na makambo ya Karine Mokonzi oyo basepelaka na internet oyo basepelaka na YouTube en tout cas baza na posa ya Karine Mokonzi azalaka toujours likolo pamba te azopesa mingi pona yete me pona batu mosusu même pona basite net ya biso pe azopesa esengo na kotala na batu ebele na bana mike pe na bamikolo en tout cas batu ebele bazane besoin même babinemi mosusu oyo ya Karine Mokonzi bazane besoin me bazoyeba teke Myriam tango azo sala boye aza na besoin ya bango même pas azo utiliser bango kaka pona bit na ye ezali Karine Mokonzi. Alors Myriam nde na batu na ye wana nde bango nde bayebi soki basangani pona nini yango bokeba ndenge eza boye menace o eza turoyo pona Karine Mokonzi eleki munene koleka oyo bino bozokanisa oyo alingi azala ne naïf en tout cas continue kozala naïf eza zoba te okokozala osala osilisa doctorat nyonso mokili otanga classe ndenge na ndenge osambelaka obomaka ta fourmi te osalaka ateloko mabe te mokokozala kaka naïf eza kaka kozala naïf alors kozala naïf ebomaka kozala naïf ebomaka vaut mieux zala na yo ataki zengi ou bien zoba okoki tango mosusu ko se sauver même mutaliboma abangaka okatsa makadam mais soki ki naïf eleki keba okoki kolobaki kolo aza nanga sikoyo nzoka kolo azate okoti na prince olobi na kokatisa bakoniatanga te po lelo na sololaki na nkolo me kolo asololaki na yo te okatisi pe baniati yo nyonso wana po oza naïf na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.